Bandeko nalandi mamu international influenceuse chroniqueuse azalaka en Afrique du Sud. Asali émission moko mpote bapapa bamama bandeko. Mpote barando na barandonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko mamu international n'Afrique du Sud asali émission moko boye. Ndeko mwasi moko boye abimana ex ya Rihanna azana niama. Me wana nde eza problème te. Wana eza kaka introduction po bo comprendre eloko nini nga na ekoloba. Bandeko likambo na zoloba eza très important pona bavi na bino. Likambo ya niama kaka te ndenge boyokelango. Boyoka bien. Ndeko mwasi wana ndenge mamu apesi émission na ye. Nalandi yango pe na TikTok balobeli yango ndengwana. Nalandi yango pe na ba Ivoirien balobeli yango ndengwana. Ndeko mwasi alinga kufa sa kufi na kanisa. Tango alinga kufa nenga zo tambula wana azokoka même pas kotelema. Asali confession. Alobi mibali oyo abima na bango. Atangi mobali ex ya Rihanna. Boyebi bien. Atangi acteur mosusu. Pe atie kutu video. Bazo bima na ina hotel na ba garde de corps. Bafungoli bango porte bakoti na voiture. Alors. Tangu na yoki mamu alobi. Ndeko mwasi atangi bakombo wana. Pamba te alingi akufa ampe. Tangu na landi bandeko mosusu na TikTok bango pe balobi ndeko mwasi alobi bongo pote akufa ampe. Bandeko likambo na ina loba yango wana. Alobi po akufa ampe. Boza sir? Non. Nga papa robo nalobi non. Soki ye ide na ye ezalaki atanga bakombo wana po akufa ampe ye moko ayebi tina. Me pa na ngai comportement wana elakisi te kokufa ampe. Bandeko tango niama ebanda toza bana mike toyoki ke niama ebimi. Na kanisa ba oba botami lelo. Botuna ba papa na bino, ba mama na bino. Surtout ba jeune. Boloba niama tango ebimaki. Ebanda okende ndenge nini evenema. Ebanda kozala boye. Ngana yebisa bino. Avant ba mama oya bino. Na ba papa ba yebisa bino. Eza kozala boye. Mutu azwi niama. So balobi kaka azwi niama. Mutu moko te alingo futele traitement. Balobi mbongo yokene pamba akokufa kaka basalaka nango 3 mois. Alors batu pe oyo babanda kokufa na niama. Bango pe majorité batika baliste. Ya bato oyo abimi na bango. To oyo babimi na ye. To oyo babimani. Alors, batu wana babanda kokufa, tango babanda kotika liste, babanda kotika ngote po bakufa ampe. Baza kotika ngo parce que bamonaki neti mokili eza injustice.
bamisusu babanda kotika yango po bakangela baninga mosusu chance. Bamisusu babanda kotika yango na motema mabe. Awa nga na kei ye wana bozo kotela ye paza nango. O bozo landa aza nango bokolanda nga pe. Yango babanda kotika baliste. Bazo koma. Bongo na mukola lelo niama ekoma nango neti diabète. Bien sûr, eza maladie. Bandeko, eza toujours maladie mabe. Tout d'abord, diabète et bomaka na ndenga bosakana te, eza déjà maladie mabe. Bomonaki général de Fao balobi azalaki pe muta sukali, bomoni ndenge atikaki biso. Alors, maladie ezalaka eloko mabe. Siko soko zala niama eza maladie mabe. Bien sûr, soko zo mela kisi okogumela no na mokili okokoma pe koko. Alors, toza n'époque ngo bino penza bondimi ndeko mwasi tia komi bongo soko kotelema te alobi bakomba bato abimaki na bango pote akufa ampe. Bandeko, mambo international, mamu na Afrique du Sud, yo alaka mayele, kanisa malamu ko. Ndeko mwasi wana abimisi bakombo po akufa mpe. Mais non. Tout d'abord, soka bimisi bakombo po akufa mpe, fo abimisa bakombo na ya bato yo bayebani te na ba oyo babima na ye ntango mosusu ntango akomaki bongo bazali. Tout d'abord, ndeko mwasi aza jeune. Akufi pe jeune. Elingi koloba boye. Ndeko mwasi tango abotama niama se ezalaki. Donc, eza na batu bazwa niama avant ndeko mwasi wana botama. Ti lelo baza vivant. Ata na tangi bakombo te boyebi. Bomonaka bango pe na télévision. Na Amérique pe bomonaka bango. Alors, bandeko, ndeko mwasi, selonga papa robo, soka kufi, ezakaka égoïsme. Ezakaka rancune. Ye amemi yango na ndenge ya motema mabe. Asali neti azali sans rancune, malobi bongo. Soki bolobi ke alobi yango po akufa ampe na ndenge akitsa motema, wana na kokondima. Ou bien kutu na ndimi. Asali yango po alongola kando azalaki nango akitsa motema. Mais soki bolobi asali yango po akufa ampe aza na contact na nkolo na mokili neti muta sali bonne action, non. Parce que acteur oyo yatangi aza en bonne santé. Azali na basi balandaki toujours. Aza même na mwasi na ndako. Ex ya Rihanna aza en bonne santé. Bien sûr mikolo yo formene échanger maza toujours en bonne santé akoli formene beauté et diminué. Si kola koli beauté diminué mbala moko bokoloba wana ezali besigne ya niama. Eza bongo te bande. Eza bongo te, ezalaka bongo te. Bandeko, ga papa robo tangu na lobelaka bino makamba niama. Parce que naza muke namoni bato balakisa musapi bazoba niama. Namoni ba oyo bakufa avant 3 mois. Tangu musupe zaki na ngoni niama te po baboko pesa ye traitement. Namona bato awuti poto aza en bonne santé. Lokola na poto balobi ke aza na niama. Aninga zonga na aéroport bakangi ye. Balobi yo kozonga poto te. Balobi ozaka na niama. Azongi avandi na kin akufi. Na ye na poto mwana muke.
examen liboso basalanga ya nyama. Nyama te, eza te. Na bano mona bata ba nyama. Na moni ba mindele, ba jeune, bana mike, kobanda 16 ans, ti ba 24 ans, ba dil. Nazo mona bazo vanda na immeuble moko batanga kote moko. Tangu nyame bandi sika, wanangana na poto. Donc, na longwe Congo nyame bandi sika na yemba na moko poto. Nazo mona sikoyo bongo. Nazo mona na ba pays muso Amérique latine, bata ba nyama bakangeli bango babimaka te. Awa na poto bakangeli bango te me ba famille eboyi bana na bango. L'État azwi bango, atie bango na ba foyer. Donc ba pesi bango ka bandako ya ba foyer te me ba immeuble mobimba. Bazalaka bango na bango, balingani bango na bango, batangaka bango na bango, basalaka bafeti bango na bango. Nazo mona boye na misu. Mutalakisi nga ndeko mwasi moko abandoko etala ndeko ne pe camarade ne azalaki kuna. Sope bakutani el moko bimi, el moko weekend pe to beti tour aye azongi na yewan. Memi ba kopo tina poto awa po muta mela na kopo muta nyama baza ko banga. Donc na yebi yango bien. Lelo oyo nyama ekoma eloko pamba. Eloko pamba te ezakaka maladi mabe. Mais lelo oyo modèle na monaka bata nyama. Lelo okute ça fait 20 ans. Na monaka bata nyama ti lelo bazane na succès koleka bato normal. Oui, bondi melanga. Na bato yo bomonaka tango balobaka na bino ba musicien ebele ba na nyama bondi magate meza solo. Na Angola tango Charles Bois alobaki ba général ebele baza na nyama bato bandimaki te meza solo. Na Congo Zaire, Congo Brazzaville, tango baloba nyama ezali ya bato mbongo eza makamba solo. Bato bakufa liboso na nyama, bato mbongo na bato kombo. Nyama eza na succès ya kosakana te. Tango balobaka ba danseuse basala nzambe. Bato ba yebane ebele bana nyama baza nango. C'est vrai. Nyonso te po mingi bakoselaka makambo. Mais tango balobaka bazali o baza nango nde botanga bakombo na bango te. Botanga bakombo tanga mususu ya ba oyo baza nango te. Nalobi tango mususu. Mais ba oyo baza nango botanga te. Bavanda na bango calme. Mais baza en bonne santé, baza pe na basi mibale misatu, ya basi pe baza na mibale misatu bongo. Pe mibali mususu bazo linga basi ya nyama, ayebi pe ke mwasi wana azana nyama. Sango pe panzana azana nyama. Basi mususu pe bazo linga bata nyama, bayebi pe ke aza muta nyama. Sango pe panzana aza muta nyama. Tango pe balingani amoni bakisa melaka. Me love eza kaka. Azo bima pe kaka na ye. Misusu bazo wangana na bimaka na ye te. Me akendeke azo bima. Po bomona nyama. Ndenge boyokela kango o nana zana nyama te. Na oya zana nyama abangaka boyeba. Nyama bata nyama babimaka ya tro. Bata nyama bayokaka bilengi ya tro. Parce que bango balataka botini. Soki palati botini te azo bangane te.
po mingi bakoma ko compter na kiso bamelaka sikoyo alobi soki nazomela kisi nanga bien na mutu wana soki azoki te alors akozwa nyama te donc risque eza te or ke bakobima mbala moko te bakobima 6 fois donc tango bobimi 6 fois risque ezali yango bamunganga basala boye fo mutu azobima na mutu anyama soko oza na nyama te eza pe na kisi yo fo bando mela okomela yango panda 6 mois 6 mois bwando sangisa nzoto sima okomo mela yango vi nyonso donc ndenge mutu anyama melaka kisi yo mpo ozomela kisi me yo oza na nyama te ozomela kisi tosala boye neti mida lokola azalaka na nyama nga papa robo soki naza na nyama donc tokomela kisi biso mibale tobanda obima bongo soki nga na nyama te donc nakomela mpe kaka kisi mpo nazwa yango te soki nga naza na nyama mida aza nango te mida mpe akomela kisi mpo azwa yango te donc bongo en plus tobanda okende contrôle babanda okontrole biso makila batala soki réellement tozomela bakisi bien topesi moninga maladi te mpo soki opesi kaka basignale yo mpo risque zero eza te alors ndeko mwasi oyo ntango aye koloba alobi yango na cadre ya rankine to na cadre akitisa ye moko motema abebisa mokili bato balinga lisusu bato wana te bandeko neti ngai na minute oyo soko olobi na tangelo 60 bato baza na nyama nakotangelo mbala moko ndenge nazosala émission nalobi na oyo avandi na France oyo avandi na Suisse oyo na Autriche oyo place boy nakotangela yo kombo sans faute soki bokesala mpe makila ebimi juste aza na nyama mpo nayebi yango très bien très bien nayebi makambo wana tout donc même bafeti mosusu nakendeke to nakete natali kaka na video nazomona nombre ya bato ya nyama oyo bazali awa nazomona te na vision nazomona te ndenge bapaster bamonaka nazomona mpo nayebi oyo aza na nyama nayebi nani akontaminaki ye nayebi oyo akontaminaki ye asali combien d'année na nyama nayebi na bakisi bamelaka misusu nayebi bakisi bamelaka te me bato ya nyama nayebi na baoyo bazwi mikolo nayebi ata nakutana na bato te donc nayebi makambo ya nyama très bien mpe bato ya nyama ntango tozoloba bato ya nyama bagene baleki ebele donc entre bolandanga bien entre boyokanga lisusu 16 ans ti 35 ans baleki ebele na nyama nakanisa boyoki nga esali bino somo ndeko mwasi wana akufi aleki 35 ans te na bandeli bato baza na nyama ebele eboke entre 16 ans na 35 ans me bobanga te bango te mutu bazokabola nyama bango baza kaka babimi baza bakoko ya bato ya nyama tosala neti bato bazwa banyama liboso bango wana badesanda baza na badesanda na bango nsima tokiti badesanda na bango bakozala lelo na bambula boni ba 60 ans ba 50 ans ba age na biso alors
bata age na biso bakobimisa bana combien bana wana bakobimisa lisusu siko banani basangisaka nzoto atro bagene alors bagene yango baleki ebele nakanisa bozo comprendre po gene moko soka bimi na descendant moko ya 40 ans automatiquement ye akokabolango na bagene ebele muta 40 ans pe ya gene me natie kaka mpo na lobi baoyo baleki ebele 16 ans ki 35 ans donc 40 ans aza na molongo mosusu po 36 ans na 46 ans baza kote mosusu 46 ans ki 60 ans bale étape mosusu donc par exemple neti nga soki naza na nyama automatiquement ata nabimaki na motu moko to mibale bato wana babimaki na bato mosusu bato mosusu wana babimaki na bato mosusu alors lokola bato ebele babimaka na ki sauvage donc atanga nabimaki na 2 personnes me nga nakokozala na 63 koko donc nakokozala neti uwela sol mokonzi ya banyama naboti bana baboti na bakoko eza makambo maladi mesekisaka ere moko mais eza makambo maladi ozo comprendre eza bongo mpo mutu soko aza na nyama kokanisa ta kokanga makolo abando boya apia bato nyama ça c'est juste mais babando linga ye to ya kolinga sikoyo ye po alinga abando banga to alingi na nko eza bongo biso balingaka na nko misusu balingaka na kobanga misusu balingi ya tro posa nzoto makasi akei na botine nsima nango na moto boza na ye amour ye makasi botine elongwe ozokoka koloba te wana nyama bokei ntango bokoma na nyama bino mibale soki bokabwani ye alors ayebi yo moto pie ye donc akoloba ndenge bamiso balobaka oyo basaka na nko nga mpe bapesaki nga soki ezwi ye ezwi kaka donc bongo azobima na bato mafu misusu abemi na motu mabangi sango ne panzani ayebani bayebi kala na nyama me tangu bato bozolukile mwasi bino moko bozoyele basi bozoyela ye mibali bolobi mwasi wana azalaki ne fo momi tala tozwi le vrai momi alors ti coûte que coûte okomona akepe na ye soko akei bongo nde bakoko babotamaka yango likamba nyama ezalaka ndenge bomona yango te bato ya nyama bavivraka kitoko kote kosangisa nzoto kitoko ya kitoko naseki lisusu eza likambo pasi me fo naseka mpo ngai nazomona nayebi weekend oyo bato ya binyama ndenge bakolata ndenge bakobima ndenge bakolula bango ndenge mpe bakokumisa bango ndenge mpe na minute oyo na batiktok na bango baotya bango bakere yo te mwasi ozwi sikoyo aleki wana kuna azolela kaka bazokumisa muta nyama bongo muta nyama tango bazokumisa ye bongo tango batanisa nyama bazopesele candidature aza na badisciple
bolo basiko bata nyama ba vivra kama be no bandeko nazo kosa bino te eza histoire vraie eza makamba vrai réel donc nakoko loba na bino ebele pe nakoko confirmer même l'état kutu ata en Autriche moto akanga aza te parce que bayebi na l'état ke na yebi makambo wana très bien au contraire na sololaka kutu na ba organisation oya nyama awa en Autriche tovandi table ronde nazo solola na bango très bien même en Autriche awa ba congolais baza moke mais na kati ya fête il y a 200 personnes soki na yebisio 30 personnes baza na nyama pourquoi ya kao mais na kati ya fête il y a 200 personnes bomoni penza mariage 200 invités 30 baza na nyama bokomona ngo somo mais c'est vrai bazaka bakoko bantekolo bakokolo mais guide azali mokonzi ya banyama azali mokonzi ya banyama te mutu aboti bango bo ye aza formateur ndenge wera aza formateur aforme bamusicien na ye bango so bazobimisa babina file bazobimisa ebele ezaka lokumu ya wera me na nyama eza bongo te na nyama tangu mokonzi ya banyama bazobimisela ye bakoko aza fierté bon nayebi te nayebi mitema na bango te ngai nayebi kaka baza na nyama nazolobela ya Autriche te nazolobela ya monde entier Autriche nalobi kaka na feti parce que navandaka na Autriche natalaka bafiche nayebi makambo ebele me baoyo baleki na nyama na bato mwindu ezali bakongole te botiango na mutu ezali bandeko na biso mosusu ya baafricain ya bato mwindu kaka na kotanga kombo te bango nde baleki ebele ya ebele siko mabe moko partout na monde congolais soka emoni ndekone aza na nyama to ayokaka na nyama ye akeloba na ba étranger bokeba na ye azaka na nyama siko ba étranger oyo azoyebisa bango moko baleki na bato ya nyama ebele siko même congolais oyo auto expliquer congolais kaka te ezala ngolais ezala congolais Brazzaville ezala tanzanien ezala ivoirien donc ezala camerounais donc baafricain bele kaka muta mboka na ye soka aza na nyama yakebisa mutu ekolo mosusu ya pays mosusu keba na ye azaka na nyama sikoyo okomona bisika keyebisa bango baza na nyama ebele bango bayebisi ete batiki na bango me meme mutu oyo alobi ke mutu aza na nyama aza capable mwana mwasi kaka oyo ya kritika aza na nyama azwa sikoyo mobali ya mwana mwasi wana ye pa na nyama alukeli ye mwasi mosusu azanga nyama okomona pe bakomi bafanatike bakomi otala pe mwana mwasi yango azwi tozwili ye sikoyo nini ya negligaka mobali oyo mama sikoyo yango wana ndeko mwasi oyo akufi na alobi teke po akufa na pe rancune na ndimi te un jour mida atatanga okoma koko mokola kokufa akokoma bakombo na liste ya bato oyo apesa po mida aza nango lokola si na bimisa na kobombaka te me mida na ndimi ta kokoma bakombo bon nayebi te po mida ndenge azalaka nayebi te mais bon entre parenthèse kaka mpo na mida me mpona
bandeko basi oyo. Ndeko mwasi oyo, vraiment asali yango te po azala na kimia. Asali yango po atiela bandeko mibali bakale. Po atia bango caché. Po soko oza na nyama, eza neti oza na marque, griffe. Oza neti griffe. Eza neti wana tatouage. Eza neti wana mangwele. Siko ndeko mwasi tango alobi yango na cadre abamba bango mangwele partout bamando tambula bayebi kaka bato ya nyama. Nzoka asali ne perte. Po tango baktere wana baya na beauté basi bakolanda kaka na o bazanga nyama. Surtout bafanatique, badisciple. Eloko nga na sepelaka na mokili oyo bongai te bato ya nyama. Eloko basepelaka na mokili oyo nga mpe nasepelaka elongo na bango po bayamba na leste te. Baza na bafana oka penza bafanatique, badisciple. O penza soka azwi mwasi maboko, soka azwi mobali maboko, bazo encourager, bazo diriger, bazo linga abakisa mosusu ekoto eke mabe. Bazo kende pe na fête, même ikutu mariage. Ah! Te gana moni bata nyama vraiment ba vivre kitoko. Oyo bazwe bandeli ba vivre mabe. Ba oyo bazwi na sima. Surtout na poto ba vivre ka kitoko. Tokos koleka bato ya sanyama bondimela ngai. Bango tango balingana ka yebi deja ke poso ba okeye na bango. Botin ba okeye na bino. Bilenge ezali asire. Siko mutu asa nyama tango lingana na mutu ozo bule. Asa na bote waza nango te. Bo comprendre non? Bato ya nyama bilengi bayokaka. Bolingo baso yango na facilité. Bafanatique, bafana. Aïe, bafanatique. Badisciple. Ouah. Yango wera son. Mokonza banyama. Azana bafanatique. Ya ndenge na ndenge. Ndenge moko bata banyama. Ozala mwasi to mobali. Ozana banzoi. Ozana bamanzaka mankoi. Eza likambo oseka te. Ngena sekika. Bomoni ndeko mwasi oyo. Bomoni bien. Tia komi makole ekanga menga kufa. Sa kufi na ye. Mazaka na bafana. Na kosa bino te bato ya nyama. Baza na bafana na vie réelle. Davos ndenge na lobi boye. Mutu nyonso oya yokaka ke. O mutu bo aza na nyama. To oyebi penza ke aza na nyama. Siko soka aza na beauté na ye. Aza na présence à bien. Aza na mwa vie na ye. Alors, yo moko tala. Oyebi sanga te kaza na succès. Ana succès. Nazolo batala côté bolingo. Côté love. Ndengwana te. Basi balandaka ete. Mibali balandaka ete. Batu bakumisaka ete. Batu balobaka nete kozana mwasi mabezwa mususu. Batu balobaka wana mobali mabezwa mususu. Ou bien batu balobaka boza bien boya l'ensemble. Ezate ba fanatique, ba manzoing, ba manzaka mankoi. Na yebi ba couple belé ezana ba fanatique, ezana ba disciple, c'est normal. Ndenge ba musicien tout, bazaka pe na ba fanatique. Mais ba oyo eyebani bazana bango, wera son, Fally Ipupa. Koffi Olomide. Ba oto monaka ba groupe salama ya minene. Alors wera son mokonza banyama. Siko ndenge pezali na muta nyama. Ayaya, talobela bino ndenge nini. Bon, eloko na koloba kaka. Na likambo etali kosangisa nzoto, désormais mutu moko te oyo azanga nyama akokoloba aleki
Mutanyama na bilengi. Mutanyama yoka bilengi 2 fois. Même 4 fois. Même quadruple. Et ali kamba ko sekate. Mais bon, nasa soni. C'est la vie. Faut ko sekara. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.